Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banakino Buyukite bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala yolo karatakate ya on a bien yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi na terre envié parce que kin eleki partout et losako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisous bye bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi Mbote weekend de l'amour na balantinyo sur magazine Kinshasa na biso KNB oezo lembate komemela bino actualité ya RDC pe ba réalité ya Kinshasa. On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils. Et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké Beba? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Mais toi, tu crois que Balandi ou Anabosani? Nous y avons cru. Mais ce que Mokonza Lobi a dit, bon, le Kambako Poana, au Salango Yo, aux Amona Maïnanga, c'est vrai, Totangakana Yo, tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. Ministre de coopération Guillaume Manjolo ayambaki ba expert chinois oyo baye pour na riposte ya COVID-19 à na RDC pe lisusu réunion interministérielle ya ba état membre ya komesa esika wapi quelques ministres ya RDC ba participaki. Ba expert chinois oyo ba komaki na Kinshasa mardi eleki pour na kosunga République démocratique du Congo na lutte contre COVID-19. Bazala qui reçut vendredi le 15 mai na patron ya coopération internationale na RDC ministre Guillaume Manjolo équipe oyo ememi expérience na bango na République démocratique du Congo pour na kotia poids na équipe ya riposte pour na prévention pe prise en charge ya ba malade bako travailler ensemble na ba congolais ya cellule ya riposte oyo ezali coordonné na docteur Jean-Jacques Mouyembe. Depuis le début de la pandémie, j'ai saisi plusieurs partenaires, dont notamment la Chine. C'est pour la 4e fois que la Chine intervient. Dans un premier temps, c'était avec du matériel qui avait été donné. Il devait normalement servir pour Ebola, mais qui a été transféré pour la gestion de la pandémie du Covid-19. Suivi de l'entreprise Alibaba qui a fourni un lot très important de matériel aussi dans le même cadre. Suivi d'autres matériels. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la mutualisation des compétences et l'échange d'expériences à travers cette importante délégation des médecins, d'experts, qui vont devoir travailler avec leurs collègues de l'INRB autour de M. Mouyembe, de sorte à trouver les solutions les plus rapides possibles pour la population congolaise, pour faire face à cette pandémie. Chine, lokola pays et sika maladie oyo e bandaki avant et comme lelo pandémie mondiale a déclaré que à soutenir République démocratique du Congo. Il faut que l'équipe yaba expert oyo ezalaki conduite na ambassadeur chinois na République démocratique du Congo Zhu Jing. Peli susu conseil des ministres extraordinaire yaba état membre ya komesa oyo ezalaki lobby na vidéoconférence ba travaillaki sur évolution ya COVID-19 na RDC ba mesure esengeli kozwa par rapport ya circulation ya ba bien pe ya ba personne. Réunion ezalaki convoqué pour examiner ba directive nyonso régionale na kati ya masolo oyo esangisaki ba expert ya ba état membre ya komesa oyo esalemaki mardi 12 mai eleki. Ministre ya coopération internationale pe intégration régionale pe francophonie Guillaume Manjolo azalaki na réunion yango
ministre ya commerce extérieur Jean-Lucien Mboussa, vice-ministre ya économie nationale, vice-ministre ya finance, vice-ministre ya transport pe voie ya communication, pe vice-ministre ya santé, ndenge yemoko Guillaume Manjolo azo pesela awa. Oui, c'était la réunion extraordinaire qui devait travailler sur les lignes directrices en ce qui concerne les Covid-19, les mesures à prendre par rapport à la circulation des biens et des personnes. Et il y avait un sujet aussi par rapport au bâtiment qui abrite le secrétariat général et sur lesquels il fallait prendre une décision ou entériner l'ancienne décision qui a été prise par les conseils en novembre passé. Mais dans 3 semaines, nous allons nous revoir encore en conseil extraordinaire pour non seulement évaluer l'évolution du Covid-19, mais aussi pour voir si effectivement le secrétariat aura trouvé les mécanismes nécessaires pour réévaluer les contributions et la situation du bâtiment à construire. Examen et pétition et à Jean-Jacques Mamba où ils allaient viser d'échéance et à Jean-Marc Aboun des alliés renvoyés la semaine prochaine. Plénière ya lobby vendredi 15 mai à l'Assemblée nationale, Oyo Esengela qui entre autres co-examiner pétition Oyo Ezo visé qu'au déchoir Jean-Marc Aboun, premier vice-président et organe législatif Oyo. Ezali renvoyé la semaine prochaine. Ezala qui indiqué na service ya communication et à chambre basse et à parlement. Pour un rappel, Jean-Jacques Mamba a initié qui pétition moko pour obtenir destitution et à président adjoint intérimaire y a Union pour la démocratie et les progrès sociaux IDPS na Mukuse na poste naye et Assemblée nationale. Élu à mouvement de libération du Congo MLC na Mukuse a accusé Kabund na ko salir image ya chambre basse et à parlement. Tikato signalé que UDPS ezali ko digéré de marche OOT. Nakati a communiqué moko jeudi dernier, parti à pouvoir balobi que bazui acte ya volonté o ezali manifester na FCC pe ba promettre et clôturer ba conséquences nyonso. Kinshasa et l'équipe partout. Les deux gouverneurs de la ville province de Kinshasa et à Congo central, Jontini Ngobila na Atuma Tubwana, ba signé arrêté moko interprovincial pour la gestion de la barrière na mitendi na cadre de la lutte contre le coronavirus. Jontini Ngobila, gouverneur de la ville province de Kinshasa, na Atuma Tubwana, gouverneur de Congo central, ba signé qui vendredi 15 mai dernier arrêté moko interprovincial pour la gestion concertée à la barrière érigée na mitendi, frontière entre deux provinces. Et kozala na objectif ya ko surveiller mouvement et la population durant période où ya pandémie à Covid-19. Signature yango ezali aboutissement ya vemoko oyo ba autorité mibale ba émettre. Selon gouverneur Atuma Tubwana, arrêté oyo ezali signé pour na ko sécuriser population ya des provinces. Kinshasa ezali mégapole moko munene et que Congo central eza ko faire partir na ba province oyo et fournissaka ba produits à première nécessité na Kinshasa. Vu ba mouvement intense ya ba véhicule pena ya batu, arrêté oyo ezali signé pour na des provinces ba koka ko travailler de manière ya ko assurer sécurité sanitaire ya population na bango. Ezali maloba ya gouverneur ya Congo central. Atuma Tubwana a expliqué qui également que ville ya Matadi ekoki kozala confiné na mikolo ezali koya. Suite ya confinement, il y a une partie ya ville ya province ya Kinshasa, pe na état d'urgence décrété na Mokonzi ya Mboka. Deux barrières ezalaki érigées de part et d'autre na mitendi, pour na ko fouiller ba chauffeur na ba convoyeur na bango. Kinshasa et l'équipe partout. Après avoir échappé à la justice congolaise, Neve et Vital Kamerhe et Daniel Massaro, azalaki arrêté le vendredi 15 mai na plateau de Bateke. Daniel Massaro oyo azali neve ya Vital Kamerhe oyo azalaki dirkaba ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi oyo azalaki interpellé le 8 avril 2020 suite ya détournement ya mbongo ya programme ya 100 jours ya mokonzi ya mboka na dossier wana Daniel Massaro pe azalaki cité et sengelaki a se présenter na justice jeudi 9 avril 2020 mais uta mokolo wana akima pe justice ebanda koluka ye amona na kate nzokande avanda na ye na nsele pendant que barimer et circulaka ke azana Braza misusu akoma na Paris
me ye avanda na ye ngume na nsele azotalela masolo na musika pe batu mingi na Kinshasa na tawana bayebaki ke abima na ye Congo te afanda na ye quelque part na nsele azolandela me tangu évolution ya procès esalemi vindenge noko na ye asambaki amoni ke dossier yango ekomi mobulu nde alukaki sikoyo akima na ndenge ya solo po akota Angola me na nzela ya bandundu na kenge azalaki accompagné na demista na ye ya tout le temps moko kombo na ye Tiabachuba mususu kombo na ye Mukuse bazali généralement ba chege o ba yebani mingi na ville mais ba koma na bango ba pire masaro mais eloko pe ekangisi ye ezali mingi ba appel oyo ye na ba master na ye ba bandaki ko sala tout le temps nde ba service ya renseignement et retrasaki na ba adresse IP tango ba bandaki mingi ko se connectaka sur internet nde ba reperaki ye lobby vendredi na butu na frontière ya Kenge azo katisa normal na butu nde ba service ya sécurité ba tchaki ye maboko pe ba transferaki awa na Kinshasa na parquet tokanisa ke oyo aza entendu sur PV pe tozali ko espérer que akozala même moral na noko na ye posoki abeti kakazamba ako compliquer lisusu dossier ya tonton Vital na ndenge ya kusakana te. En attendant tozo talela tozo zimele Kinshasa et l'équipe partout. Ibrahim Kabila Touariki aleka kelobi na émission bosolo na politique pour na soutenir démarche avec Pascal Mukuna pe alobaki oyo azali mwana ya musée Laurent Désiré Kabila aya kosala test ADN après émission wana Ibrahim Touariki Kabila azalaki kidnappé pe libéré quelques heures après bolanda ye moko na image oyo. Ibrahim Kabila aleka kilobi na émission bosolo na politique et sika wapi alobaki ke yende azali vrai mwana ya Kabila pe ebele bazabana ya Kabila te mais après émission yango ko kamwa tango abimi na répondre na transport azonga na ndako na ye sûrement ba popo na ye elezaki batu misusu pe alingaki azala enlevé na ba personne non identifiée sur secours ya ba wewa oyo bazalaki pembeni nde ba belelaki la police ayaki ko bikisa ye pe amemaki ye na justice après ko entendre ye azalaki libéré boyoka ye moko kutu ndenge azali koloba awa ndenge likambango elekaki ngayo Ibrahim Kabila mutu bautaki ko enlevé ne na sengina nzambe merci mingi ndenge ya protéger biso ya mibale président de la République Fati Beton atelemeli peza makambo oyo asidiki mabe alobi bozolande la justice ndenge esengeli te na lingi mwana wana azala libéré aza congolais aza na droit ya koréclamer makambo na ye bolande la justice ndenge esengeli. En tout cas merci beaucoup na président de la République alakisi biso ke état de droit eza ya solo na lingi bino nyonso ba congolais bozala kimia boyebaki naza déjà libéré awa na à partir ya 23h30 comme ça nazaki libéré awa naza na ndako na nga na vandi mais la lutte continue. Kombo ya musée kokufa te, kombo ya musée kotikala CCC ko biso toza bana na musée eza ya lokuta te eza ya solo et puis to continuer toujours ko réclamer mort ya papa na biso justice esalema et puis ndenge toza boye oya monike aza mwana na musée et soit aye tosali test ADN tosali et puis toyebi soki aza ndeko na biso tokoyamba ye mais eza te ya kotindelaka batu na nzela o bokende tozokende na okinga kati bokendanga kinga kati kosala nini donc nalobi bokende na nga na justice nde ezalaki chance bandeko na biso ya wewa bazalaki wana batuni likambo nini na babi bana mboka nga naza ndeko na bino congolais en tout cas coup de chapeau na bana bawewa nyonso ya Kinshasa coup de chapeau na babi naza ndeko na bino congolais pona na uti ko réclamer mort ya papa na ngai justice esalema nde bato kinga kati bango bayeba memanga na kinga kati yango Nzambe asalisaki mingi bomoni na makambo nyonso toye kobima
Fati Beton président peza olaxike oza mutu ya justice atindi bato baye pe major baye kolongola nga na bato mosala oyo. Coordonnateur ya magazine Kinshasa na biso Jimmy Mukendi azo continuer toujours côté espace là gratuit na mutunyo sur ligne ko sala message ya sensibilisation sur coronavirus. Bandeko na ngai ya Kinshasa, bandeko na ngai ya République démocratique du Congo, boyebi que l'heure est grave, mboka na biso ezali na souci, tozali na problème oyo ekweli biso à travers le monde entier, likambo oyo ya coronavirus. Ndeko congolais respecter ba consigne nyonso epesami na bakondi. Ba consigne ya hygiène esengeli toyeba ndenge nini toko repousser yango parce que ezali kosala déjà ba mort bozali koyoka o ezali koleka na Italie. Yango na biso en tant que ba leader d'opinion, biso en tant que ba serviteur na bino auto serveur bino à travers ba médias na casquette nanga ya coordonnateur ya magazine Kinshasa na biso na ko annoncer bino boye. Bato nyonso topé ba autorité nyonso oyo bazali na message lié na coronavirus pour la sensibilisation, c'est-à-dire bozala une association, bozala structure, bozala individu, message na yo oyo ezali ko kende na sens ya ko sensibiliser bandeko, na sens ya ko appuyer riposte oyo tozali ko sala awa na magazine na bino KNB ekoleka gratuitement. KNB magazine na bino Kinshasa na biso et ko continuer ko servir bino ndenge elongo bani boyebi ke bolandara biso chaque jour à partir de 18h30 na Show TV, à partir de 19h30 à PIC TV et puis à partir de 20h30 na Baraka TV. En rediffusion toyaka à partir de 10h30 na Baraka, à partir de 11h30 na Show TV et à partir de 14h na PIC. Donc message wana topé ba encouragement au boko ko encourager bandeko par rapport ya tant autres vous allez ko passer boko ko tindela biso yango à travers numéro o eza affiché na ba ya écran na bino du micro ya KNB WhatsApp na biso ko za la polele pona ko yamba ba message na bino sinon ceux qui bomoni que nécessité ezali que ba équipe na biso o ezali à travers Kinshasa Mobimba e ya kuna tokoya kozwa ba image wana nyonso boko sala topé ba message boko sala pona coronavirus pona lutte to pona ko informer bandeko to lekisa yango gratuitement to respecter ba consigne ba kondi et puis biso nyonso to longa coronavirus. Guy Loandomboyo a sensibilisé population congolaise sur coronavirus. Ngai wabino molobeli wabino honorable sénateur Guy Loandomboyo na ye à travers vidéo oyo pona koyebisa bino ete corona ezali ndoto te, ezali réalité, ezali virus oyo ezali koboma na mokili mobimba ndenge bozali kolanda. Pe virus wana esili kokoma na kati na mboka na biso. Yango bomonaki tata mokonzi ya mboka en toute responsabilité azui ba mesure oyo ko permettre ete to limiter ba dégâts ya contamination ya nombre ya bato oyo bazali na maladie wana o babengi virus ya corona. Pona biso la sengi na bino, en ayant conscience ya existence ya corona, éviter ba contact physique, soit na bandeko na biso ou bien na ba objet lokola ba poignet, biloko nyonso oyo virus wane ko fanda likolo na yango. Talatina bazali ko senga na biso ko désinfecter maboko pe ko sukola maboko tango inso po ete virus wana ekota na bisika misato. Na munoko, na zolo pe na miso na yo. Tango efani na likolo maboko na yo ezali na ba nombre d'heures efandaka tango ko kwanza miso simbi zolo simbi monoko virus wana ekoti zala mosika tango ozali ko solola na ndeko na yo ya une distance ya observer pona nini po ete tango ya zakoloba tango mwa soyi muke bimi na monoko na ye ekoteli yo na monoko virus wana ekoteli yo pe sali makambo ndenge na ndenge soko yoki mwa kosu température makambo kilikili s'il vous plaît pour la protéger pe via bato mususu benga na ba numéro oyo ba konzi mboka ba tiena disposition na biso pour être bazwa yo en charge pour na tout éviter contamination lokola kisi na monanité vaccin na monanité et loko ya ko sala ezali se ko éviter que nombre ya bato et comme ebele parce que ko poser problème ya prise en charge corona ezali ndoto te na yango na décréter opération tolobi corona ekoleka na nzela na ngai te
Dans le français, balobi, le corona ne passera pas par moi. Nayango, to adopter attitude responsable. Nzambe abatela biso, pe na yebite Nzambe akotika biso te, tokolonga virus wana ya corona très très bientôt. Merci. Ba compatriotes congolais oyo bazali bloqués na Turquie, baleli na gouvernement bazongisa bango na mboka na bango. Vraiment, nous venons auprès de toi pour solliciter votre aide, vraiment en tout cas. Donc, nous sommes restés ici, nous qui avons raté le voyage de la fois passée, et on a un problème maintenant, nous faisons face au paiement des hôtels, et tout. Il y a des gens aussi qui ont des problèmes de santé, il y a des gens qui souffrent de reins, il y a des diabétiques parmi nous ici. Donc, vraiment, nous vous supplions, au nom de Jésus-Christ, aidez-nous vraiment. Regardez un peu notre cas. Il y a des gens qui étaient à Dubaï et ils ont été rapatriés, et à des reprises, il y a les programmes de Vendée et de 15, les gens de la France, et nous maintenant, nous sommes abandonnés à notre propre sort. Vraiment, nous vous supplions vraiment, nous vous supplions vraiment, nous ici en Turquie, nous sommes restés abandonnés à notre propre sort. Vraiment, en tout cas, maman, regardez-nous vraiment avec un œil de pitié, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vraiment faites quelque chose pour que cette semaine et que nous attendons quand même, nous ayons quand même une assurance de pouvoir retourner au pays. Natiki mwana na ngai na Congo. Na yeko luka pona kaka to vivre mon pied. Yango nazo senga aide. To si to kangami awa to umeli. Ba pasteur na biso bakangi. Tozo ya ba bude moko. Na desa kombe loso. O tozo ki na konta nani ambassadeur apesa ki biso. Tozo senga tozo ya besoin tozonga na mboka na biso. Kuna na mboka na biso toyebi ndenge to vivaka ndenge tozoka impisi ya kolia. Yango tozo senga nga naza mwana nao. Nazo senga pardon mama. Kanisa ata soki mwana nao moko ya libota no akangami awa na Turquie. Okosala le moyen azonga déjà. Tosali déjà 2 mois awa bana tokangami. Tozo senga ba autorité penza bo tia biso apui. Madame la ministre, vraiment j'aimerais bien parler à Lingala pour que Royo Ganga bien, je sais que tu es une Congolaise. Vraiment, Nazo Senga, attention à Bino. Je sais que c'est pour la première fois au Bandi rapatriement. Tout le monde qui est à Dubaï, nous étions très contents par rapport à l'initiative Wana. Mais Biso, tu as Turquie, tout le monde a le col à Sundoli Biso. Tozo senga lisungi toyaki ko somba biloko mais pour le moment biloko toyaki ko somba mbongo esilaki na ko somba biloko. Nous sommes chassés des hôtels tozo suna sika ko vanda te toyebani te na mboka oyo toza la problème sérieux sunga biso poto zonga mboka. Nous vous prions lelela biso auprès à papa Fati yone molobeli na biso kolo asunga et toutes les suites favorables cette semaine. C'est la première dame, maman Denise. Maman Denise. Maman Denise. Nazo luka na lesa pe libota na ngaba para na ngai. Mama nkina boy na ngana kenda ko kosala kinumba. Na ndimina luka nzela ya business na yeba ko construire foyer. Évolution du coronavirus, RDC enregistra qui lobby vendredi n'a pas quoi 71 nouveaux cas confirmés. Vous l'avez des détails dans les commentaires. Il y a Nathan Siata. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, bakaya contamination, ils ont mataka dans la République démocratique du Congo. Dans le rapport na bango ya lobby vendredi 15 mai 2020, bandeko ya secrétariat technique ya riposte contre pandémie oyo ya coronavirus, ba lobby to komi na 1370 cas confirmés. Total ya ba décès to koufisi déjà 61 personnes. P 229 personnes oyo ba si ba biki. 604 cas suspects nous en cours d'investigation. 71 nouveaux kandé et kangamaki lobby, c'est-à-dire lobby 71 congolais nde bakangamaki na maladie oyo. 17 nouvelles personnes basali ya kobika, 10 nouveaux décès parmi baka oyo qui déjà confirmés, 952 patients oyo bazo répondre ki toko na traitement na bango pe bazo promettre. 209 échantillons nde ezalaki déjà testé pour la date le 14 mai 2020. 7 provinces ezali touchées. Kinshasa avec 1289 cas,
Congo central avec 55 cas, au Katanga avec 10 cas, Nord Kivu 8 cas, Sud Kivu 4 cas, Ituri 2 cas, Kwilu 1 cas. Peba zone de santé où les alliés les plus touchés kobanda ya date ya lobby le 14 mai 2020, les alliés bongo zone de santé ya Kokolo avec 203 cas, Binza aux zone 125 cas, Limete 124 cas, Gombe 111 cas, Pelemba 75 cas. Nayango Congolais Yebela Congolais mona loin maladie oyo ezoboma continue ko salela ba mesures préventives oyo ba kondia mboka ba pesi pe ba geste barrière oyo esengeli to observer biso nyonso pona ko éviter pandémie oyo, c'est-à-dire sokolaka maboko pamba pamba lataka kashi ne soki obimi soki pe likambo ya malongo ya kosala ezali te fanda na ona ndako ndeko na ngai sokolaka maboko na yo pamba pamba tope salelaka ba gel hydroalcoolique et éviter ba mbote ya maboko et éviter ba bisou pe ba collade et éviter ba attroupement ya plus de 20 personnes kaka na rythme wana nde tokolonga pandémie oyo na mboka na biso. Kinshasa et l'équipe partout. Na cadre ya kosunga peuple congolais Beltesco aena miliki na ya sika Apollo ezotekama partout na ville ya Kinshasa. Grâce ya Beltexco miliki ezali lisusu lixte na mabota ya Kinshasa, lait en poudre en sachet Apollo eye ko résoudre problème ya komela tito café sa miliki to mai ya lobo. Donc lelo na Kinshasa soki omeli miliki te ezali faute na yomoko. Apollo lait végétal oyo ekosalisa bana kitoko ekopesa mikolo énergie pe ekosunga lisusu bakolo bakitisa mitema malamu. Komela miliki Apollo ezali kotonga nzoto na yo 1000 fois. Ezali kobakisa ba immunité na corps na yo po tozala résistant na mopepe nyonso oyo ya microbe atake nzoto na yo. Donc miliki Apollo ezali kotekama partout na ba boutique na ba ligablo na ba alimentation okuta miliki Apollo en sachet. Ezali miliki ezali moins cher mais qualité ya bien. Miliki Apollo, miliki kitoko. Désormais pas de complexe na Kinshasa pour Beltesco apesi ba Congolais occasion ya komela miliki ndenge olingi. Kasi miliki yango nini? Apollo kitoko makasi. Entreprises, institutions publiques et privées, ONG, partis politiques, commerçants, sachez que la communication constitue le socle de l'émergence de vos activités, produits, services et marques. La communication ne s'improvise pas, mais les méthodes et les stratégies de la communication s'apprennent. La Mouture ASBL organise la session de formation spécialisée en communication des organisations en 2 mois. Premier niveau, communication 360 degrés, les relations publiques et relations presse. Deuxième niveau, marketing marchand, marketing politique, conception publicitaire et gestion d'agence conseil en communication. Venez apprendre les méthodes pratiques de la gestion de votre organisation avec les formateurs hautement qualifiés et expérimentés. Système ya buju o bandeko na biso ya basi misusu bakoma kolata po evimbisa bango taille likolo ya complexe bakinwa ba réagissaki na micro ya Hervé Zaka. Bandeko na biso ya basi surtout mingi bakinoise bakoma kolata ba chiffon oyo babengaka buchu pona evimbisa to esala etai okomona mwana mwasi na nzela azodenda na forme to tai moko ya kitoko olulie pe otalie okumisi nzambe nzoka nde na se ya elamba aza na ye na ba chiffon ba fille balataka buchu donc eza bien te par rapport que là ya tiango lolenge o mutako monela yo pe lolenge o peut-être mutulu aye ko remarquer que non ozala bongo te donc et ozala mabe makasi donc pour nanga na conseiller ba fille oyo ba chaka buchu ba tiango lisusu te po luka ozala lolenge nzamba kelio et ozala mala mingi po nanga eza mabe banya fola ta buchu eza mabe po na ba conséquences ya buchu eza mabe poto ebité neti buchu eza na buchu eza ka chiffon faso balatela pe faso ba matière ba sela ngo to ebité ta biso ba fito la tango conséquence ko yela biso na ba vito yeba te
neti nga na taille na nga ya bien nzambe ndasala nga so nzambe asala muke tikalaka mukie so nzambe asala saka munene pourquoi olata butu posa mpo koma munene to koma muke toza muke na tika muke eza ya bien oyo nzambe apesa ekoki na yo bafe balataka butu batika balata butu mpo butu eza mabe bakonsekansi nango lobi toyebi te eza ngo na importance moko te fo ozala simple ozala naturel nde nzambe asali yo oluka olata babutu ovimbisa nzoto par exemple olati pantalon olati butu na se ovimbisa nzoto moni ke ye nango na importance moko te fo ozala simple ozala naturel comme nzambe asali conseil oyo naopesa bango batika pena batika po boyebi ndenge biloko nezouta te mindele bamude bazosanga toyebi te soki eloko ni bazotia na kati soki oza mposa munene bakisi bamise bango ebe bamela bakisi batika te babutu mpo nanga pena sango batika ya munene nango mpe papa eza nango kaka bien te biso toza baminene tozolemba yango awa tokomi kobaya yango lati bakomi kotumba yosu na nzela bakomi kobenga susu ya mado ya beto tokomi kolemba yango bavanda bango na tende bango nde nzambe asaleli bango eza pena mabe makasi mpona bandeko nanga basi batika bamwana baosalaka wana batika dabord bamelamelana à la longue na baage ya ba 40 bamoyi mosusu koyokela bango mafort babiloko bazolata oyo baotiaka evimbisaka bango batibilesi wana baotiaka na nsima wana babutu babenga babutu wana tout justement napesi pena conseil mingi bandeko nanga basi pardon pena botika boinfite babiloko wana bozolataka baotiaka na nsima wana ezovimbisaka bino babutu wana donc on a beti pena sete pona bandeko nanga basi botika osala bongo eza malamu te bandeko basi boyoki sepela na taille oyo nzambe apesa yo kozala complexe te okokutana na mobali mokolo mosusu akosepela na yo asepeli mpe na taille na yo jour akodécouvrir ke olataka butu mpo evimbisa yo to esala yo taille ndimelangaki akobaye yo na yango ndeko mwasi longola complexe tika kokorige nzambe mpo ye moko ayebi mpo na nini akela yo boye. Kinshasa eleki partout. Merci Nabino Balandi ya magazine Kinshasa na biso tokomi na suka édition ya mokolo ya lelo soki bosepela ki na yango tika topesa merci na équipe rédactionnelle Momba ya KNB Hervé Zaka double pour moi Zaki sima ya caméra Nathan Siata na réalisation pe na coordination ya Jimmy Mukendi kasi bobo sanate ko s'abonner massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa yo et l'équipe partout. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino